Makaka kunzonza mbi benu kisalu kuna malafu Pakweno besamila benu kisalu kuyumana Tina ya mbote ikele Ina ya pipeyo akele Oya mulanda landa e Oya gubona bona C'est des chemins devant vous choisissez Teneno Pange makuna ikese Kenala Makaka kunzonza mbi benu kisalu kuna malafu Pakweno besamila benu kisalu kuyumana Tila ya mbote ikele Tila ya mipeyo akele Oya kulanda Oya kupona pona C'est des chemins de ma voix choisissez Tendeno 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 yo yo Yeah 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 Kina kese La yo Mani mara ngai boya Tola nane masia Mani mara ngai boya nebele Tola nane masia Ah, wina, nini? Ah, ya Manuel. Na lembi. Naso luka bengiani. Bengiani? Mama mtatini ngana luka. Banana baneko luka. Sisiko. So omoni linga bengiani te ya Manuel. Ena moni ete? E bona bilanga yangu ba omoni ete. Na lukiye partout na moni ete. Na moni ete? D'accord. So yo moni e. Okangela ngai kasi. On tibisi na esi ebelaki. Mama lobi afana lia fona kanga. Afana lia tibisi fona kanga na obengeni na ya na ye. Na moni ete koto, na moni ete. Ya Manuel, sunga ngai ko. Na yoki ko wina. Na moni ete. Save. Na ko luka ebo. Tayo kuna. Bengiani! Alia! Kuna kisila Bakwani batata masonga Nini kisalu Kuna moyo mbuya mbuya Tulanda ndila nzambi Iduheka moyo Tulanda ndila nzambi moyo Ndila nzambi Bengiani! Tulande no Tilantambi mama Ah, Bengiani! Olelio! Bengiani! Ah! Bengiani! Na lukio! Bengiani! Bengiani ya tibisi! Bengiani! Oja tibisi, mama oja tibisi, eh? Tibisi? Ya tibisi teke. Habita poale. Habita poale? Atoma juré. Tu es yo! Bengiani yo fibre de mama. Olelio! Juré! Bengiani oja tibisi.
Mama. Tuzana wenji teo. Epale tutata. Oui, eh? Allez! Ematoko zio! Ziana! Ziana! Eba ya ye! Tangu mukunja mbuka kutaka tusalaka nini? Yangu wana tulingi tuyembele. Tusaku munaji. Tukini na yeri susu. Papa. Bengiani. Papa tianzembo kuna tuyamba mukunja mbuka.
kifuani. Makambu tuzalina yangu awa. Izalili kambu ya insengu peya ya mawa. Mawa kyali kibeni. Kansi. Ngayi kilendiko pona kokate. Kuyebisa bino makambu izalina kati ya mbuka. Na bongo na lingine terimisa. Fumu ya mbanza yende mutu wa koki. Lobila ba. Makambu izalina. Utuzonzi la kibeni sabo. Likambu tuyili awa mwana na biso na kumbu ya Manuel, mwana na biso ya mayele kati na mbuka oyo asilisi bakeresine kati na mbuka adingo iliko kuma bakeresine na mbuka kisasa kabunako kabunako kibeni Manuel lekala boso Sika piololo. Fuka mala kati. Sejanda. Ngani funga nwa. Kidanai. Katuka. Kidanai. Azaku luba makamba zaku ibeba na yete. Na yango. Pola kele kokola kele sina kisasa. Namboka oya bintibisi bakoko na biso batambula na yelongo basala na yo bapesa yo bonya bapesa yo mayele bapesa yo boyele mwana mayele osala mbongo osunga bemboka oyo Manuel pesa kaloboko telema fukama telema tikate bakoko ya bisibisi batambula na yo basimba yo bakeno liboso babatela yo mwana mayele Angu kibeni. na yango nalingi tula motuna be moko oyo ayebi likambo na nzoto na mwana oyo atele masiko yawo Nai. Mama sima mwana ko. Kuzana kindoki na bino kaka kisenga yo tia taku na utakusaka na mwana kaje utamutangisa Koli. uya yu mudali boga kwa kilo sala kumona yetu Koli. Bika. Mwana mubimba kawanga ko. Pesa kuluba bunda kasa ye munu wa wana kamchi uza kutika kaka luba pesa bakunzi. Pala do. Uza kubebeza mfana pala. Ko ime. Kambia kulubila yeko. na yango namani motazana likambo azali te naboye biso banso mboka mobimba nakali kotika mwana oyo ya mayele bisika okenosula mutuka na ye akende na mboka kisasa eza boye te Ibuna kibeni. nota yango biloko oyo tobongiselaki ye ezali na mutuka Nyonso si. akozila yango kuna nyonso tu eza boye te notable Si imataki deja papa. Saribo yo. notable Umwambanza yala kayala. Umwambanza yala kayale.
motu nali konti ya moto moi nali pata ya kembo kino. Ah, bonjour papa. Fin d'année. Bonio. Madame. Faut que l'enga wana. Nataki ka 20 sacs. Donc 3 sacs ndenge zaki na zaki ya mbunga. Monde bonka bandiana faut finir kango bien. Mulu kutu ndamba ngona na sopa kiana poizo amoyo. Ngamo mnaila ngamo mnapita mecho na kamera. Oya kina kokoni kakona kana faut vérifier amoyo bien. Ah oui ça. Ça 100 000. 100 000. Ah 100 000 comme ça reste tu as 16 000 là yo. Atanga mono yo tikilo pour ça. On vérifie. Est-ce que mbongo na 4 pesa de coca? Est-ce que coca les avons vérifié comment bien. Pour 7 000 posts ngamo lo bina ko sango. Oh mais ça donc on peut se faire confiance kelenga. Ça la peu confiance na yo tikilo. Ça muteli biso to pesi biso lo ba batikile. Eh maman. Ko bino basa kisa sa za ngako. Siko lo be o tikoma erni. Papa, otika ki biloko suite oyo soki maya mwana na lakisio nga awa ko batebele batikela biso lo biso opesinga ka adresse na ba après midi so na sito tekanga mona otikela Parce que fana ko sika kuna na home na bel campus na 8e mairie de la limite so comme na 8e mairie ko tu vois au moins comme ma bel campus ça na résidentiel ouais non industriel ok ça va no yaka comme ça le ba après midi so na teki ka na otikela so polingoli ak maleo so molika mole maleo manolia siko ko tira mbongo anga tekala nganyoso ko zali mbongo siko kite mbongo ya kwa sa kisa ko na ko ena zo tongo oh mais ça t'a proposé au kaka un peu prochainement so oye Oliana tant confiance hein ok confiance na yo tikela merci. Kaka kunzonzambi benu kisalu kuna malafu Kakweno besamila benu kisalu kuyumana Tina ya mote ikele Ide ya bibe yo akele Oya gulanda landa e Oya gubona bona C'est des chemins devant vous choisissez Teneno Mama Side, mama Basimo boni. Mzali malamu. Bonya uti bilang. Nzutu pasi na uti kuluka mwaba nzete na mie muna nzutu ngwasi. Mama Basimo. Yo, bukani malamu Kakweno besambila benu kisalu kuyumana Tina ya mote ikele Ide ya bibe yo akele Oya gulanda Oya gubona bona C'est des chemins de ma bouche choisissez Teneno 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 yo yo Kina kese Anga pesa na nika. Uzokubeta uzokubeta ko. Wani yana gana kusura kuna. Sabuni wanza. Dala ukuna. Mama boni boyko. Uzokubekisa mai bila masulu uzokubonga mai batu batala yo boni boyko. Ganga no. Mwana lo tanga kasui mwana lo zali kizengi mama.
nasikilia ibali uyu na nku uya muni penda yinde lumbi ayak bimisangai obo muna kabengia ni lukula susu na binu nakata mbumu kuna musika ko yule ule mbali na yeye la kamitabu sima muna mbuku yumubundu kuna ya hiyo huyo yebite nasali ya muna nku nasali na uwa mbali na yaza la kanutabu akasasa mfunza mbuka tu mame leni tikanga makibide bungu yebite kutu mkonda mboka tepi mwana wana bana iko komela ni kanda mwana wana kenda kisasa nani angaplace kuna ngaine mtu yakoluka mtu wako remplacer mama mamu yoboza ngai pizana na yiba katepe ngai luku lili yulukila kangana mbuku nasala kambanda na yo tu nasala kama kangwa mitali ndipo yako yukuzala mana nanga na lulenge na yo penza ukuta mwana muyibi lulenge ya soso na kayumana na kwendi la bakia luyaku mama uyalikisi elela kama yakana beta yo on a chance pour la salérité et puis une chance à la presse mais on a grand prêtre yo donc voilà et puis normalement moi bon ça va ventir à bino hein nan chef on a pas d'université Johnny ko yo ça non masiki donc là son efna luka ah président mais là katana mano ba ça oteke na yiki fo luka nga et puis le monde aussi na chambre nga boko ici il paraît garçon moi ou du village na kata chambre na so mono linga e fo kangela nga e jongo yo oh massa Et le recteur? Ah, ok, il recteur. Mais attends, calme-moi. Bon, oui. Ok, tu es fini. L'université Oyo. Non, bah l'action en film était. Cette fois-ci, au monde, où est la maille? C'est moi, ma name. Pendant. Puis, déployer, ça, nous, ici, comment? Tel c'est. Yo, quand on monde aux arbres, on me l'a biso banze mon village, moko siko. Allez, toke go. Fumambanda yala kayala, fumambanda yala kayala. Avec danse. Fumambanda yala kayala, fumambanda kayala, fumambanda yala kayala. Fumambanda yala kayala, fumambanda yala kayala. Fumambanda yala kayala. Tournez non. Comment biso papa, va on a c'est bon. Comment biso un assez. Comment est à Kovanda? Ya Kovanda. Ya beta chance. Yo, comment de? Comment on a? Comment on a nani? Ima. Usoba bina ka Kovanda. Wo kinga yi. Oh de, yo même ba bo mbele ska bina. Bo mbela yi. Ema koma Ema koma de. Répondre à Deko Ema koma Yo, on va répondre à Ema. Ema koma Ema koma de. Ema koma 3. Ema koma 4. Tambo Ema koma 5. Ema koma 6.
TMC. Aimba hymne national ya RDC. Camarade Ménessé. soki natali bipayunga nauta yawe nzambe na ngai kolokumama na kati ya banzube mbongi bimino kwa mokili yolongisa ngai kolokumama kimia eyano na zwa na tango ya pasi osi na yuda nyonso saleli ngai maloba esilinga monoko ya koyebisa yo yango ngai nayeba bolingo ya motema na ngai bipai bisonga nakokende nakobosana lekolo aleluya yesu Emma, comment t'as mon nom? On va passer à des là-bas. Ah, Prince, mais on a préparé un théo. Oh, mais non, il m'a apprécié l'option. Mais non, il y a pas beaucoup. Ah, c'est quoi ça? Nous, il faut pas qu'il y ait. Tellement. Quel est le passement là-bas? On ça va blaguer à l'homme. Ah? Attends, ma sous. Ça va mentir. Ça, mon psycho rapide, non, c'est là. On attend, nous avons aussi dans la race. Emma, attends, on va faire bête à porta. On est passé. Attends, c'est quoi ça? Emma, Bonnie. Bon, bah, nous, ça va. Kota. Comme singai. Mais tu peux penser à un mot de beaucoup. Tu peux penser à un mot de la soie. On a dit que vous avez été civilisé. Oh, excusez-moi. Oui, non. Soit mon nom, c'est qu'il n'est pas un écoute. C'est comme tout qui t'était. Emma, c'est quoi ça? Bonjour, Tati. Bonjour. Est-ce que tu es un peu au confort là? Excusez-moi. Vous allez dans la village? Elle est venue me voir. Mais comment? Tu as là vraiment que tu n'importe quoi, donc tu gagnes. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Là, on est là. Mais il fallait que tu aies un bon pour terminer le vase. Vous allez en débrouiller? Non. Il y a des mots et la soupe après ça. Comment soupe moko international. Mais kaka. Et personne n'a jamais avec moi. Moi, ça toujours contraignant à Zolam. C'est la pardon. Yo za terrain net, vous pour na aider pour na ngati. Yo comment ça va passer? Meka, merci. Vous parlez de Mexique là ou président, to Mexique kaka. Pour y a za net. Aza terrain net, pardon. Meka kaka. Ce du monde. Yo idée. Maman qui pardon maman, meka kaka. Moni. Ana raison Lexi Mungwa. Yo ça va passer là. Ah, c'est va samai. Na cheka ki bona mais. Oui, il y a mon moto aussi sans moi. Ça va fantirer ok, comme ça, on a dit pour la maman, tu as commandé. Comment on a je me souviens de Royal Ambulance, on a mais ça vraiment. Et ça va pas dire, ah Prince. Prince. Prêtre l'anniversaire de Bilo. Et mon ami vraiment. Tu es plutôt bon à lamba. Mais ça problème, tu as mon azan est cool. Tout comprend pas la voix qu'on invité parce que on va faire la nette.
Même de retard, il faut que ça m'en bon. Encore même pas, il faut regarder ça là, tape Johnny doit la mettre soir. Chambre bas, il va la bouille à vous. Ça c'est ma cause. Ok. Votre calabia. Ça m'a beaucoup ça. Pas mais ça t'es. Comme ça, je suis pas dans mon invité, ta place mais qui caca. Oh, c'est bien. Je vous ai appelé ici pour vous féliciter. Vous avez obtenu la mention grande distinction. Ah bon, monsieur le recteur? Oui, vous avez obtenu la mention grande distinction. Moi? Oui, vous êtes engagé et vous allez travailler dans les différentes sociétés que le Belge a mis à notre disposition ici dans notre pays. Donc, je vais maintenant prendre votre vie au sérieux parce que ça va réellement prendre des allures peut-être que vous-même vous n'avez pas pu imaginer dans votre vie. Donc soyez réellement sérieux. Encore félicitations. Donc préparez-vous parce que votre vie va réellement changer. Et je suis sûr que pendant tout votre cursus ici à l'université, vous étiez brillant. Et je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes là-dessus. C'est question de vous concentrer, d'être encore très actif dans ce que vous avez fait. Et je suis sûr que Dieu va vous aider dans votre carrière qui souffre déjà. Donc, messieurs, mes sincères félicitations. Et continuez dans cette carrière comme vous avez été toujours brillant. Je pense que vous ferez de bonnes choses. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi. Oui, c'est vous. Félicitations. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Merci moto soki alangwe masanga abangaka ne bituma te atoleki ye na makasi ayebi ya koloba azalaka toujours na raison na maso ya koloba atoleki ye na mayele. ingila pasi kosoki lumbu na bwala munzenza mutatubila nani sepelisa molimo ya basani na yo valelielelie wala miga ingila pasi kosoki lumbu na bwala munzenza mutatubila nani sepelisa molimo ya basani na yo valelielelie kuja pasi mai kusumba Angola kuja pasi mai kusumba Kinshasa ngefiri kungi fange shidala pasie ngefiri kungi fange shidala pasie ma kulumuka Yesu kwisa kusalisa beto kilendiko kana wana yibisaki wana kumeka sawa wana meka sawa ibendiko wakamwambia mboko yuli kama sakangani kilendiko nini diaga ko ya mutalukano ya soye ya se ya nuina savo nuina ya mono mutu tuluka kako nuina ya wabaka mende kibeza imwe ukipesa libabima nyonso akibula kelo ya ntima na ngitata kangula ya kota yandi mutu kuza bandile Tambwe! Hey! Yaka tukende! waloko kibeni ngeje sapo kento basa kusukula yo kusuka baluka yo wabaka kibeni dongi okusaba lelo
tukumema oyo azali muntu ya kutambwisa ye mbuka mobimba zila kambi zoba banda lukota kina mai kana nwaku kambi aza kutala binoko asa kudiongo muni na ye ukukoni pape atuka mwana oyo penda yuka bate yuwina tata tele ebongo bilo pekuta maya basi buya kusala nini itologele mama penda za makasi umema yote tata mwana oyo azaraka lukule nyoka amaye ibemi itete niyo akufa na mayi asa akufa je uza kupinga ili susu mbuta lukano sanswa luko salamba mwana oyo savo aza kusukisa mayele na mbuka kanti tulakisa ibembi ya papa tukene naye tukana ko uzobola ngasere inwa za paya mkonza mbuka uza kutala basi ndengwa so ni kasi zuba yangwana kanga nwako kanga niye uza kuluba besu bafami wa bazengo mona kambi ko lokutufana na alimba mama yo luti azali ndumba te mama yo luti yangwana tata na bango akufaki na mai lulemu za kudiembila ivuna doki tata kupoisa tata ino pelusimba ko tata malemu Kakaka kunzonzambi benukisa lukuna malafu Kakweno besamila benukisa lukuyumana Tina ya mbote ikele Ina ya mibeyo kene Oya ngulanda e Oya ngubona ma C'est des chemins devant vous choisissez Teneno tunangani nayibi mbudati pema mama tukuteka ukombi wina lala koko yokuzibula yobata mama siko nini yakulisusu he mama napita na mbuga huyo nakumanukula mutu pambala na mbuga huyo nini yakulisusu babinga ngakuna okudonga kuna bana basi baza kusukula laki kusamba kunepa mukonda mbu sikoni sususa uyela nga mbunda batu uti kuyibila soki wapi babinga ngana kene kusamba mongo yo liye kozwaka hapa ezakana muyibi na ngai tofi nguwaku tofi ya munene kwe yawo nanakunano eza kulekela ngai bayele awufingi ngai tufi kosenga ngazu biloko na ngai te ombuta mbalo kufa puna nini kufa puna nini na yewa makabuyi mbuta mbala mubali na ngai yakukamata ngai batunyosoto na mbuka bakuma kumuna nga mutu pamba zuba luta abuta bakizenge mbuta mbala yakukamata ngai kufa na ngai mama yeli ero nyewe izalaki ubota biso ngasikuna lana muyibi ya nani kene kutuna bengeni alana kisengi ya nani kene kutuna bankoko mutu bapesa ngai bino tala yakufanda nanu na yibi so ya makambo za ulikawa wina uza kuyiba ya minene kwina ndakwa uza kumuna ndiko nayo bengiani ndengeni kwa ninga sakatanga basoyi na wana ikomilisi sibele nini zuzu sukutali malamu bengeneza na mukumba wina bengeneza na mukumba wina uyeseli mingini moyine wina bakubika na bisina mbo kukanga te mama neza kubumba mukumba moya nani ayubite bengeneza kulupa te yukuyibi aluba kapit malamu te kakatibisi kakakwakwa wezeli soni na mboka mama wapi naluta nakukimila wapi mbuta mbala nakukimila wapi bankoku
Kile kuzungisa mbunda batu kile kuzungisa mbunda batu weza kumuna na mbunda weza kipa nkumu kuzungisa ukaka ndingo uzi yo muko kiko zungisa unga bakanga ngaso muna muyibe akayibya kiko zungisa lisusu oh bakundu bayisusu nga mama oluta na kumi lisusu muyibe naza kulala te mama solution ezali ayi mama tubomba ye soki mokonzi mboka yoki kepengia nazali na nzemi ekolukela biso makambo mpo babeka na biso na mboko ayi mama ifo tosala boye yo soki yo kei elanga nga natikala kokengela ye soki nga nakei elanga yo tikali kokengela ye wina ndenge toyokani wana kubebisa te wina kubebisa te mpo yovandaka te likolo moyibi na nga mama nazwi repo sakuloba lisusu azwi repo tala zulu na gugula yata kubuya nga naliyaka wana kunga mpinda kokende kozungisa funa mutu ayibi akende kozongisa lisusu wina nalubina wina Bonjour, Père. Bonjour, Emma. Bonjour, Hébert. Oui? Mon frère Emma, premièrement, c'est mes excuses. Maman, surtout les gars qui ont tout ça, les gens qui passent à l'université. Mais il y a un concours belge qui organise au milieu de l'Orient. Ainsi que mon bagage, il faut que l'une de l'Orient. Donc, autant là, on a d'autres salles qui ont vraiment. Nous avons encore tous en nous, la chambre vraiment. Où est-ce qu'ils sont au côté de Pasagi? Au moment où aussi, aux Alayanki, même dans ma case, il faut que nous ayons un moment. Mais un moment, vraiment, mais qu'on comprend ce que les classes sont nécessaires. Si on a critiqué, on a fait un autre temps à TP, nous avons maintenant vraiment solide la réponse dans mon PC, vraiment, excusez-moi vraiment, mon frère. À décider comment ça l'a maté. Ainsi que moi, je vais piquer. Je vais m'embaucher de là, comme ça, mon frère. Côté Kamadi, tous les amoureux, tous les amis, nous ensemble, vraiment. Je vais piquer. N'a pas parent, maman. Je vais déclarer ma casse. Est-ce que nous avons bien été vraiment? Nous avons dit que ça m'a sauté pour là, tout. Nous avons dit que ça m'a sauté, mais nous tout. Les qui nous sont. Nous sommes mon frère. Mon frère Emma, donc nous sommes des intellectuels. Je manque même des mots à te dire. Je crois que mon collègue Prince a tout déjà dit. Mais avec votre autorisation, vraiment la lignée vous m'a s'excusant envers nous et envers vous. Vraiment, nous avons même dignité pour approcher par nous. Nous sommes les gars de l'université, ils ont une ambiance académique, qui est des allant toujours. Tout ça là qui ont par sentiment, par ignorance. Vraiment, on a vraiment pas en tant que frère, collègue dans la classe, excusez-moi. Félicitations dans les endroits parce que vous avez engagé quelque part comme un cadre. Dans le même au conseil de l'Église. Pourtant, moi, quand même, la relation tout cela qui est à l'université, l'Église à l'Union se arrive. Ils ont toujours pas vie académique. Mais l'on n'en dit pas. Mes chers camarades, l'on a besoin de conscience. Nous, l'on a une vie dans l'air. Nous avons une étude dans le sérieux. Nous avons embauché. De l'autre, nous avons bungi. Donc, mes camarades dans l'air. Vous voyez que vos parents ont pour vous préparer à venir dans Bino. Vous êtes dans la classe, vous dépensez un bon moment. Mais Bino va bon boum. Tant vous ça la TP ou bien vous préparez un théo, vous avez un concert. Tant le résultat. Et puis ça a une conséquence. Une conséquence de l'eau. Mais le long n'a suivi n'angai. Comme mes parents là, bon pesanga mutuka, pesanga ndako, dans la bien. Et alors Bino. Kakaka kunzonzambi benu kisalu kuna malafu Kakweno besamila benu kisalu kuyumana
c'est des chemins devant vous choisissez. Tenez-nous, Bangama kuna ikese kenala Makaka kunjanja mbele kisalu kuna mana Titanai Tibisi Titanai Makaka kunjanja mbele kisalu kuna mana Makolo misambia beno kisalu kuyumana Tila ya mbote ikele Tila ya mibeyo kele Oya kulala Oya kupona pona C'est des chemins de ma vous choisissez Tendeno Tendeno yo yo Kina kese lao C'est des chemins de ma choisissez. Tenez-nous, Tanzambi, Makuna ikese, Nala. Kuna kesela bakwani batata masonga beni kisalu kuna moyo mbuya mumae tulanda nzila nzambi iduheka moyo tulanda nzila nzambi moyo nzila nzambi moyo tulande no Tilantambi mama Tilambote ikele Ina ya bibeyo kele Oya kulanda nae Oya kupona pona C'est des chemins de ma vous choisissez Tenez-nous Aïe, mon. Oh, tête. Oh, maman. Qui n'a moyen, Zambie. Après supplication, voici le frère Patrice Moubiaye dans son nouvel album Hymne. Hymne avec le frère Patrice Moubiaye. Un album de 10 titres, Hymne, disponible en CD et DVD. Hymne, frères et sœurs en Christ, achetez cet album, vous ne serez jamais dessus. Hymne avec le frère Patrice Moubiaye. yango ngai nayeba bolingo motema na ngai bipai bisonga na kokende akobosana lekolo aleluya yes aleluya kengambi mobali
mosika na nzambe elika te namona lisusu Les cris de pleurs envahissent ma paix. Est-ce ma foi qui fait naufrage? Oh, oh, oh. Les périls est à ma porte. Où es-tu, Seigneur, Dieu ma foi? Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Mes espoirs s'éteignent, Seigneur, jusqu'à quand ma nuit changera. Oh, 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 Wapio, Zambé, Yakondima, Nangai. Wapio onzambe ya konzima nangai. Mes jours c'est bon.
akotelema mpe akobune kolela na biso akopangwisa mai na miso haleluya elonga na ngai na kombo nde na yesu nazali mwana ya legwa dewa yesu kati na ngai elikya nde na nkembo oyo asimbi ngai asimbi liswa nzambe ata libula bankosi nakobanga eloko te oyo aza na ngai ye nde nkosi na yuda o nazali ya nzambe banga te ata kati ya molili kolo merci mpona maso osali mosala nde tata na mama kisalukensa kave na motoki na yo nde ozwi lifuti ekomolingami mwana na mputuville na kati ya mikili ya poto momitungisa lisusu te na baaffaire douanière et fret. Les Lions de Juda Business Group avec Aristote et Seito amemeli bino la nouvelle méthode pona bafret na bino kotinda biloko na bino attaque 50 kilos enlèvement eza ya ofele et angema kerikakon yokali kambo. Les Lions de Juda Business Group, la façon de travailler autrement. Bandato freta biloko nanu toyoka te pe tomona te enlèvement ya ofele pona bino bana ya Kinshasa la capitale bozwami na mikili ya poto solution ezalio avec le Lion de Juda Business Group chez Aristote Seito. Pour tout contact obenga biso na fixe na 01 64 25 94 31 01 64 25 94 31. Bongo na portable obengi biso na 06 26 91 46 19 06 88 19 91 96. Adresse ezase moko Mosikate Obunga Pétain, première rue du Pourtour, 77 720 au Pierre, chez Aristote Seito, na Île-de-France. Et moi, maman, yaka na lombango todo zelayom, ma boko pole. Abikisa maladi omokili elemana nakomona Yesu sida eza sans effet botika tembe azana bombo azali nzambe. Il était avant le commencement. Yes. Chez Aristote Seito. Makaka kunzanzambi beno kisalo kunamana makolo misambila beno kisalo kuyumana tila ya motikele tila ya mibeyo kele oya kulala oya kupona pona c'est des chemins de ma voix choisissez tendeno yo Ay, mano.
tete amama kindoki moyenza mbye yo baluka yo ngwaku wede Nibisangai. Saku. Nibisanga tata makopolo. Tata makopolo. Kide wokumona ngai lelo. Kusa ku kitisila ngai. Anga yenzambe. Guapo. Tata ni yo. Sanga ye. Wadi yambo. Wala miga ingila pasi koso kilumbu na bwala munzenza mutatubila nani sepelisa molimo ya basali na yo balelie lelie lelie. Wala miga ingila pasi koso kilumbu na bwala munzenza mutatubila nani sepelisa molimo ya basali na yo balelie lelie lelie. Kuja pasi mai kusumba Angola, kuja pasi mai kusumba Kinshasa. Ngefeli gungi fange shidala pasie, ngefeli gungi fange shidala pasie ma. Kulumuka Yesu kwisa kusalisa beto. Yesu kili lantwara na betu. Makafidi lufoye mwana galenge mwila yukali bingu asoliso. Aza kuluba tita na mukumba ya nani? Mukumba ya nani? Bebe ya nani? Bebe nani? Ya papa. Ili kutuza na papa. Nini ko? Notable. Bengiani mukumba. Nini? Nantela kuna mukumba bengiani mukumba mnene. Bengiangi? Kasi bengiangi, kasi bengiangi? Mukumba mnene bengiani kuna. Nini? Mukumba Fuamili ifuatakana. Fuamili na bangu ifuatakana. Yene ye. Toke. Twende. Luta! Lule karisima ko! Mama! Kifumu! Hey! Yango mama! Fumilazi na bino ifuata kana? Papa Notable. Hey! Mwana na yo ya mubadi! Oyo nini? Yuka! Mchunge? Mwana na yo ya mubadi! Amanti di kolu ya nzete? Asalilinga nani oyo? Na mutuwe, Wow! Lusalaki. Yango binu familiazi na binu. Walokwa? Titae.
Bengiani. Leka boy. Vinu mukani ngambo yuko? Dale za kuyuka nzala lobina lisumbile. Mukumba. Mama, makatoka. Mama lungu nanu kwa. Bala ditata, Bali nangasa la kimuninga na yo. Kala na pi. Data yo. Bala ditata. Mubali nangasa kufaka kana mbuku yu azala kikusala na yu ilungu. Yangu wana familia jina binu ipepa. Katoka. Tata. Bengiani. Tata. Pisha kwa. Pisha kwa. Yangu yu bindu bali. Zali mukuba mamukusi. Pisha kwa. Bindu lubanga lubanga kakaka ba mama. Kwanda. Pisha kwa. Bengiani huyo nini? Bebe. Indata yo. Makambo yu papa mama. Indata. Kaka ndenge naza kuluba. Ndenge naza kukituka. Titaye. Mwana niyo. Awesiri ngaina mutu. Bengiani. Bakadiri vumu. Titaye. Bwana Ukoyulu, jina lako isifiwe. Bonjour chef. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Prenez place. Oh là 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 là. Bonne santé. Santé bien, chef. Ça va, nous félicitons d'abord parce que tu travailles vraiment très bien. Très bien. Et grâce à toi, société Nabiso, suis pas contrat même à l'étranger. Même administrateur ou la société ou belge, t'as qui vraiment dossier comment tu travailles et ça qui malade aux autres travaillent vraiment très bien. Et tu penses que vraiment quand la dernière réunion Nabiso tu côté qui a conseil d'administration et la société Nabiso, tu penses que nous pour la promotion mais ils ont une situation moko et bloqué qui vit vraiment parce que toujours nous avons pour voir yo na grade ya directeur financier de la société. Ah bon chef? Donc moi, la poste de directeur financier. Oui. Mais nous sommes bloqués vraiment pour la situation na yo. Jusque là tu n'es pas encore marié. Pour natina besoin grade wana to poste wana à la société na biso. Mais la société belge, pour exiger vraiment, il faut avoir une femme. C'est-à-dire il faut la marier. Et dans quelques mois seulement, le belge va jouer à l'administrateur. Mais ce que vous avez marié, le poste de Wanati, le grade de Wanati, il faut ça vraiment plus vite possible. Donc, au bas là, pour dossier notre mais comment vraiment complet. Parce que ceux qui ont complété, au moins on a problème pour notre poste les abenga qui vont pour naïbi vraiment cas il y a dossier là faut bala vraiment au bala mikolo parce que sur le plan intellect ça s'y met très bien donc il y a un problème là au bala donc ça là tout makabali bala au ça pour dossier nous vraiment complet. En tout cas merci chef n'avait loge au Pesanga et je crois que na toujours maïle de capacité intellectuelle pour l'entreprise Nabiso. Mais à ce qui concerne comme un mariage, nous avons vraiment au sérieux. Oui. Et donc, nous avons ici dans quelques temps, donc dans moins de temps, nous avons réalisé le campement. Donc, le dossier est comme complet. Donc, merci vraiment pour la promotion. Et je vous rassure que dans peu de temps, nous avons. Ça va, il faut ça dans mon banc, ouais. Ça dans mon banc, mon pot. Oui, les patrons, ça. Talobi nani azali kolo mkumba ya Bengiani na bino bala mibali lokola moto amonani te kati na mboka oyo uta koko mitibisa azalaki awa alobaki ete mwana mobali nyonso esengeli nasima ye kobala acha semi na yango
mwana mobali oyo atali likambo oyo boye epesi soni kati na mboka mokongo na ye tikino liwa akobota lisusu te. na kombo ya kuka bintibisi soki ngai nasalelaki yango naleka libumu tena koyiba yo uleki libumu senge nyama yango na mamba na jaza kuputa basenge bwana lusali akanga noa tata na bengo akufa kan lusa imene ko lusa bwana tikana tombuka ko bwana likam akamata mukumba amanika na senge tata lusa tuna bambolombolo mibale batelemi banyanga nene kaka wina kimia ko tata okata oyo lobi ngai elobi mpe bakoko bintibisi nalobi boye ale bino nyonso batelema babima batika kulu na ngai mama lota esenge na bengela yo kati na mboka oyo yo na mwanano oyo natalisi bolamu mobali oyo asala ngai na yango natiki bino kati na mboka oyo biso moko bato na mboka tokolongela likambo oyo ale babima oya kolanda ye oya kopona c'est des chemins devant vous choisissez kaka kudia kado oya kolanda ye oya kopona c'est des chemins devant vous choisissez kujiba mkunja mboka ko mwana yo Manueli savoir tile kimikanda ya mboka ifali ya bali ufwange sambuti tsasili kanda yake mwana yo Manueli mwana mama Koli sengeli ya bala na darling aloli nazana mwana na ngai asteli kaka mtu kubana na bongo oui mwana ya malamu na kati ya mboka huyu ngana moni mwana na ngai asteli kansi iza makanisi na ngai kansi na nitulia ibi mapena mboka te tata na richa na lingi te yuzara ka wana tangu ukende kuna fyoko mama kete na numai arija kamata maputa na nga oyo na waka kilobi na se kumba ngokende na ngomai nasi na tiaki maputa msufu bandika na nga muta teta te kaka boyo na pondo ebeta kututa te tala pondo bakasi tala pondo bala mwana kubukisanga nisonete mwana oyo tuta pondo pa mami ndondo tala pondo tala ko kama ipata ta lusa akubala jika mwana ngai mwana boy moyo bogila ngasobo Pisi umutu fiutu lingai na dubi ngai na ye kusulo na bino ate na ye kutoka mai na ngai akomi mosa di bala Sonia kwe malu maninga ma mosa di bala kuza kuseka nga ngana na seki bino naza kuseka bino biso tuza kuseka yo lekisa kanina na dubi
Buyibi ngai na yebisi bino sina komi mwasa dibala. Azo continue. Buyibi soki mubadi yango nani? Mubala munaba. Naza kukukata kuduba te ponzo tuza kusana ngati. Bonzo fana na yawa. Yuzana te. Kumuna te. Yuyibi sabi soki ngala kubala yu Manuele. Manuel. Naza kutuna tangwa kuluba na bino makambila. Kuna za mwasa dibala. Ngana kuluba na yo. Manuel kuna Kinshasa sana na mbungu ebele. Aza kumuna basi wana te uiba vuata kaba suke milai. Basi wana bavuata kaba maniopi. Basi bavuata kaba sheni wengala. Ibungu yu kutune awa kutu. Uzate na sansi te kutu uyebete. Iluku moko. Nalubi odeki yo ulekisi. Ulekisi na lubi basi wanu lubi balamu ke balataka. Uyoki ngapi tangu nakukende na kulwata. Na lubi naza kutuna tangwa kuluba na bino. Nataka kuluba ni kelite. Usina luba no. Yoku tutele ni ngutambula ba. Lukula ngule zima sasi na zamba. Basi kuza Kinshasa badenda. Nalubi dieta na makulu. Wani za maluma. Itula uyo kupesa mwana mbala batu basi ya kwetu. Utulu za kubanza. Namuleta na makulu. Tala hii kuna. Luce. 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 Que dia que? Nasa kuluka yokuna. Kulukira ngayo kama na yuko kama tamwa manzeto yuko. Wewe kaka. Abwe. Abwe. Basi Ampidia luki yo. Yoza muninga na mboka oyo tuzaraka mibali. Misadu de. Kaka mibali kaka. Kaka mibali. Ikambu na yusa. Soya mwana ko. Kya mwana Manuele Kinshasa. Kasi na yuka yulu baki Manuele fwa bala. Manuele fwa bala tindi mukanda akuna sia vungisi. Asumbi akumya lupangu musala sia bandi. Yoza muninga na mbuka basi bazali kasi foko lukule ya nani ya malamu. Ya wana na mbuka ngai nazana bangombi amtaba uyebi ayebiko kansi umwana zana na isengo abala libala ya kuzala na mutema ya bukida ngana kanisa kiko abana mwana na ngai mala mwana nayo Astrid ko Lydia Manuela kuzala malamu pona yango uyebi makamu na kanisa kie nakupesa yo tusalisi anjiko ngana kupesa yo bangombe na bantaba bangombe ni na bantaba misa ngai na kanisa ki kuna zangi sasa baraka kakuna lusa kuna bwana yuzali muninga ngai kula yo lubi na kanisi lusa savo lusa ngaye lusa kanti ndenge tu lubi kukisa pe na mona biloko te mabere na ngai zaka na likolombuka na kupesa na kubakisa ngombe moko na ntaba moko na bandiso mani sinira kaka ndambo na kwa matokena biso kubungo mate kubungo mandenge ni lusa ya lusa
nanga depuis université. Ceux qui ont invité pour nous les solos na solo na. Au monde ngai comme ça na sina vie on va confier ngai ba responsabilité mo minene. Alors ils sont ngana na ba. On a marié. Mais il m'a bindé nazala na ça m'a basi mati. Donc depuis mes université avec la petite moko ya ningwana envers basi. On a battu mon frère na salani makandiso yelinga. Est-ce que là tu n'as lettre na mboka et papa parent ba batinanga moi si attendre ngwana pour mon frère quand je battu na salani on a binga que étant un mère ami na ngamba pour aider dans ma réflexion. Merci pour la parole. En tant que meilleur ami na ma en tout cas le lobi na CP na makasi na kotala yo komona yo ndongo ko de lo cadre munene na kati ya musala poso ko mitu musapo ani osaka dana mwasi pele na yo mwasi mona mais get fille oyo attend fille oyo osaka ni na mana université oyo aida yo na makambo ebele tant yo utaka village tu vois la fufuleur no ba mombongo no ceci la aida ba na ba syllabis la fille aussi yona yezo pesa harmonie yo za ja cadre mo solo no bali fille mboka c'est na ndako no ani no msebe etala yo abela mbasa ko sa steak parce qu'il y a mes sénats mon papa nyoko na mboka bakuanga bapondo asa ko sa ba biloko na alors que c'est solo on lui OK sika mon frère na visio moi ça va bébé dans le gate il y a une gate harmonie zali et la fille aussi a un bagage de toi on l'a mis tout ça moi mon souhait ça il faut que tu te maries avec la fille gate OK mon frère. D'avoir conservé ce qui est Bissot vraiment les langues fiancées à Bissot dans l'année de sa mariage à Bissot. Donc l'idée pour réserver que action de grâce en mode moi quelque chose à bien faire vraiment ça avec vous. Je vais beaucoup remettre parce que en tout cas merci vraiment. Oh nous c'est ça les pour la Bissot. Peut-être que bana nzambe on trouve ça qui entre l'autre. Nzambe le voit pas tout ça. Merci mingi na second mingi na action oyo kosala ndenge bomengisina katnosika pe na action kosala je crois que c'est une bonne œuvre na œuvre nyonso malamu nzambe abosanaka yango te ndenge bino bokanisi nzambe wana pe bokanisi mosali na ye ezali ngai nzambe akozanga te kosala susu ebele na kati na libota oyo amen. Je crois que eza malamu mingi esika toleka na etape ya losambo na bonda mpona tia na bino nasenga epamboli na nzambe likola bino yango na kosenga bino boya na bonda mpona tia na bino Maboya a tout bon de donc on est sur tout bon de la paix. Yahweh nazongisi libota oyo na maboko na yo zalinga kotelema liboso na bango kosenga ete nzambe lipamboli ezali lisusu likolo na bomoi na bango kolanzama na mokanda na nzambe tika ete libénédiction protection ngolu grâce nzambe efuluka lisusu na kati Kakaka kunzonzambi beno kisalo kuna malavu Kakwena besambila beno kisalo Mama Mbote? Mbuti signor. Nana uti kisasa? Ah, uti kinsasa? Hapa Papa Lucia? Au izali pa ya Papa Lucia. Mwana na ya Manuel Mpetinji. Atininga kana ya utika letter oyo. Uya kutika mukanda tata. Ngo ya pesa papa. Zila nani? Lucia! Lucia! Nao! Yaka siadi yaka. Ya Manuel atindi bukanda hawa Lucia. Ya sorry yase. Sorry yase. Ngoje papa. Yenge bwana. Abo. Lucia. Tata tika. Kese nini kasone kyao. Haja mfumo Yesu mwana David. Zila nano. Lakini sana kwa sinazani kutala karibuni nazili kulubani. Lakini sana nano mbongo mindele.
Lucia kusimasala ndingi wana te mwese mutazazima kwa tukuli kama mbona usakuwa kata nsoni tena misi ya mwana mkewa zili yao nsoni tata tanga na nkanda ubanda makambo banda buzieni mbongo nyoso na mabuku ngali bali kukufa na azi uzakani yangu nazo tanga mkanda kaka mbongo kanti tanga bakumini tanga mkanda hiyo kutanga uyibite kaka mbongo pesa mkanda tanga na tanga makambo yibisa biso bakumini awa komi bonjour papa nga mwana na bino Manuele olimbisa nga na ndenge na ubeni na Kisasa nga awa na Kisasa na utaki kobala yaya kiesi yango natindeli bino mbongo oyo boya na Kisasa yes Lucia yaya kwani fuila kwami yaya kena kubala na Kisasa merci tata ngana nkanda kena malamwe uzabia bati la yo safo ngani na yibisiyo kaisuki Muni za kukusaka. Lucia kiesi. Mbona akina kubala na Kinshasa mbona nini akina kubala? Na bali na Kinshasa pasi. Mbona nini? Ndaka ikufuanda na Kinshasa. Safo ngayawa na sini akubali na mbuka. Nani bala na mbuka? Akubala na mbuka. Manuele. Uya ngai ya bala na mbuka. Abala na mbuka tembo nani? Yu yibi pasi ya zemi yu. Mpasi ya zemi? Nefi mwa wibi yangu. Nani oyo aza kumona mpasi mbona zemi wa? Bwana ni? Nama. Akubali na mbuka. Na yebi si akubala na mbuka te. Akubala na mbuka te. Safo mbongo mbuta lukanu ngai na diaki. Nani akufu? Nduki uliaki mungu ya libala. Nduki ya mubali. Nduki ya mubali. Asi ya bali ya kubala te. Akubala tena Nduki. Lucia. Kanti decision ngana kamati. Na kamati decide ngana kamati. Nitu. Kinshasa. Usali nduki. Nasali kuyibisa yo. Buya kutala nduki. Nduki ya bali. Mwana na ngai moko na yibisiyo. Keba ntunga sikukamba. Keba ntuba saka fuela. Mwana ka amunu ko. Kansama mwana na ngai. Amunu ko. Ya munu na ngai. Beto bole mwana beto. Kela tan soni ko. Nsoni ya nini? Nsoni ya chini kumona. Nsoni ya. Mwana watata mkumu. Wana malu matenga na nanke yani watu kuna nsani. Baba la banwe. Mwana tata lukana za kitoko. Mwana si kitoko. Na kutindika na usana kama kasi te uyiba kama. Kutindika na. Kutindika ngai wa. Kansi meka disu. Kama yele tanduki. Lucia. Ngai ma yele. Kanyasunga. Kansamo wako. Usama yele. Dikamute. Na kukiba libala oyo sina. Na kulumba na ndani. Trilha ya nani? Koli. Na kukende Kinshasa. Si trilha komia. Na kukende. Mama. Abwe. Abwe. Ndutu malamu. Nabele kaka wana mpokwa? Payu singa yo Lydia nani? Si trilha nkumu si Lydia. Uyu ba community bandaka community la Lydia. Ngala kanisa stili kaka. Ngai nkumbu kaka toka pesa. Dada. Yeye mwa tibisi. Mimi magabu bisala ka biloko suku ina ngui pa ya batu. Pesa ipa ina mama. Mama. Kana ngamba. Siko udui utia kasi fali uyebisa ya tia. Uyu kutala bisu. Tabenga giyo na tongo. Mama, kaka kutala bisu. Oni tata na mama. Baza malabu. Sabo biso pe, tusaka ngamukati za kubungisa wana na mama yo kaka wakamuna yo. Za kubungisa kaka. Kani ntango kuti uyu mama kile inanda kwawa. Tisa kubungisa ndingi di bale kusala. Mama lobe okena Kinshasa, wana kubungisa ndingi okena kuvanda kuna. Kambi ya mwana sa kuyibisa mwana ko. Mwana yo asa. Kapena kei na kikisala mwa misala puna tika na kika kutikira bilo mwa tibisi. Kasama. Sala ka benza na exploit ina kambi ya kusala. Ayibi ko. Papa ngala kei. Kasama ko. Mama sidi zila na bongisa yo etileti ya sima ko. Usali kukuka ti uzaka penza na ile exploit ya makasi liki yako. Kambi kundima ko muntu asake kuviva na kundima. Koli. Ngetu uzali kupunga mwa. Lucia uzali kusekisa. Manuele toko kitoko ndiki wana. Kambi salaka na mpinsu luko. Kendo pinzo uzali kulukila Manuele toko kitoko. Kinshasa bandumba bazali kuwelela. Tal. Na kula na babilo ba Messi babo. Ngai kuna zali mubange mu. Ata tango bana bato bakokata tina. Je t'avais fait appel parce que dans la qui fallait tout sur la likambo est vraiment très délicat pour la future na yo. Au moni te promouvoir que yo, soit qui promotion na yo eza malamu nini. Mais na kotala na registre na biso na situation familiale na yo, azumona kaka yo na moi na maman ozana bana te. Et ça suite à quoi jusqu'à présent Zobota graté. Hein? Je dis à quoi?
Pas quoi te dire là. nakomona mpenza nazomona donc mpo na yo ezolobeli eloko moko te. Je te dirais mon frère, oyebi na kati ya société na biso il y a d'autres avantages sociaux pour na tina kozwa yango. Ça demande sur les enfants. Il faut avoir deux enfants. Soki ozokanisa te likolo na yango eza passe pour bénéficier na yango. Surtout tu es maintenant directeur financier, ozala babien, ozala biloko na ebele babien na yo, il faut héritage. Et un héritage il faut mutu moko assumer nango. Lelo koko bima pe lelo na souhaiter ngo te parce que ça arrive. Oko bima awa ba tuti okufi. Siko héritage na yo na kotika nango. Ta il faut ouvrir l'œil. Ba fille à Kisasa, pas la passer à Congo. Okomone bo nzoka passer na sa longola kisoki combien de bana sa boire bana belé. Tant yo zuye siko bino ko subir likambo wana. Donc fongola miso. Landela mwasi na yo malamu. Omoni biso zo sa société oyo ya ba belge. Ba belge pour na tina ko travailler na ba malamu, pour na collaborer na ba malamu. Il faut être intelligent parce que tu es intelligent. Bazo sepela na yo. Mais il faut ça na bana pour ba on peut ba compter c'est bana tala. Oyebi c'est crème sur on peut ça. Ba belge tant boti bana no ko pesa on ko tala ngai. Bana ngo presque mibali na mibali. Na pesa ba on ba komona bango ba kolo société ba belge, hein? Donc il faut olandela makambo wana landela makambo wana pour na tina problème à bana. Bon, merci chef. La conseil au Pessinga. Je crois que ça va, merci vraiment. Je tenais à te parler, à te conseiller vraiment état que mobali parce que na zo kapé souci na yo, na évolution na yo. Vraiment la tenais qui na peu ce conseil vraiment. En tout cas courage, ça la peine d'enga na biso demain ou après-demain, on peut s'en raison toujours. Bon, merci chef. Ça va? Merci beaucoup. Au plaisir, on continue Moussa. C'est moi qui te remercie. Ça va. C'est bonne chose. Okay, merci beaucoup. Bonne journée, chef. Ça va, ça. soki natali bipayunga na uta yawe nzambe na ngai kolokumama na kati ya banzube mbongi bimino kwa mokili yolongisa ngai kolokumama kimia eyano na zwa na tango ya pasi osi na yuda kolokumama nyonso saleli ngai malobi esilinga monoko nalemi na ndako nabalaka suki te oke basalon te bavoyage te chaque fois kaka bavoyage na basalon badepense kaka nabalaka mpo botranga mwana na ndako chéri bagene na gene nyonso nasali de finalement c'est quoi? Ah bon? mais tino naka na ndako ezani Huguette, j'en ai marre de faire d'abord. En tout cas, je regrette. Je suis désolé. Policier, je la laisse à toi et je sors. Papa, tu sais que nous sommes en train de botter, tu sais que nous sommes. Nous sommes Emma, pardon, chérie, comment tu peux bimou qui est débrouillé? Mais c'est quoi, vraiment? Faut tout la Kéhi. Non, il m'a pas. S'il te plaît, chérie. Tu m'arrêtes comme ça, hein? On a fait la gagne dans le carabouille. Hein? Il y aura un salon. Je parle. Laisse-moi parler. Papa, t'es maintenant. Get. Zo bang. Non,
docteur nobanga te ndeni talaka na wume na ndako libala nazobota te kobanga eloko moko te kobanga te kobanga na pete résultat na yo esi ebimi eza kitoko kobota na yo oza mwasi ya kobota. Docteur na mwasi ya kobota me nazobota te koma yo oza sire teke na ndoto no moko ozobota. Docteur nga mambolo bana moi ki bobandela ba examen puisque soki nazalaki normal mais sina bota depuis kala bobandela ba examen no bien oza si na docteur te emonisi examen emonisi ke oza mwasi ya kobota. Docteur obi nasekika mpona seka ndo nazoseka na esengo na mawa nazoyeba te mais nzambe azwaka lokumu ndenge oyo olobi naza na confiance igete résultat na oyo yango oyo toza na besoin mobali na yo. Ok noyebisa ya mais eloka na sepeli mpona ndenge nakenda na hôpital mosusu ye kako naya na hôpital na bango ya société nzambe azwaka lokumu po soki nakende na hôpital mosusu alinga mona lokwa na yo kana badocteur donc atambwisama eka na molimo ya nzambe yango insiste kana ya awa mama libala ezalaka ndenge wana. Ok merci docteur merci vraiment. Ok courage. Siko nazwi mwa kimia nzambe akopambola. Ok merci. Confusion. La champagne là rose. Nzambe nanga merci nzoka na botaka. Mo ki le benge ko matura nga na botaka. Lo beza tourna lo ke na motala nga tikende ka tutwa. Kala nga bini. Lo bikeli za tourna. Ata lo biso ko ine yo desert yo ka. Ola la diena ni kumba. Ola cha on kwa veste. Examen ya spermogramme na yo ebimi. Résultat ekopesa ozali na oligospermie. Elexine mama oligospermie. Ozali na faible pourcentage ya spermatozoïde na yo. Mama siko foto sandeni. Papa, faut somba kaka bakisi pona ko fortifier ba spermatozoïde na yo. Siko bakisi na gozo wapi mama? Okozo kaka awe pa na biso. To moni ke na spermatozoïde na yo, oza na chance ko bota. Solo. Solo petit na zoïde sa ko banga te somba kaka bakisi. Kasi bakisi mama, so komi bakisi. Peso to komi bakisi, on a déjà tout commaté. Okosomba kaka bakisi awa kaka pa na biso. Awa kaka pa na bino. Pa na biso za la moins cher. Merci mama. Kirango, olandrango pendant 2 semaines. 2 semaines, ok. Bon, maman, on a un docteur, mon ezali hôpital ya société na biso. Donc, c'est vraiment ils ont le secret au bon bango. Ils ont atteint mon sinanga à ébattre, à taper na ba collègue na des services et ba ébattre. Mais na bolande la ba kisne au komelinga na ne mozol ba pendant 2 semaines na ko respecter vraiment. Biso ba docteur ya centre
hospitalier Crisco tokokopanza sango te mpe topanzaka te ozoyoka te kukomba kutu centre hospitalier Crisco eza ya bachrist ya bachrétien. soki Nathalie bipayunga nauta yawe nzambe na ngai na kati ya banzube mbongi pemino kwa mokili yolongisa ngai kimia eyano na swa na ntango ya pasi osi na yuda nyonso osaleli ngai maloba esilinga monoko ya koyebisa yo yango ngai nayeba kolimba motema na ngai bipai bisonga nakokende nakobosana yo lekolo. Alleluya Yesu, alleluya kenga mpe mobali mosika na nzambe elika te namona lisusu ngambo mema Yesu esali ete nakoma moyenge bene etumbu namemaki kolongola mpe opetoli nakomi mwana na nzambe olongola kanda otalisa ngolu mpe sengo ya nzambe tata oh aleluya Yesu nanga oh aleluya olinga motema nanga osalinga ngolu palo na nsima na ngai okabula ebali opesa elonga kolia te nini atelema yo mokonzi ya mapinga ozala ngambo na ngai ata butu ebelengi nayebi okongengisa pole mwinga na yo loboko na yo etalisa bolamu esengo ya kozala na yo. Alleluya Yesu, alleluya Yesu ngai ntango nyonso nazalaka na posa na yo ozalaka sembe na ngai. Alleluya Yesu, moninga malamu olanda Lazaro kino na kunda olo Yesu yonde kimelo na ngai wika ya tango nyonso soki na banzi pasi omonaki mpo na ngai na Golgota otiki kiti ya bokonzi polele ondimi kolata nzoto okokani na ngai basete na maboko likonga na mopanzi makila na maetangi engambe mobali monene odima kokufa bolumbu mpo na ngai na bika obenganga moninga na yo tozata génération moko te nzambe nanga oh alleluya olingwa motema nanga nzambe nanga oh alleluya
Yesu na oh kolo kutama jam oh gayo tara paseta lusengo gai dikia kaka seles gai na kotika yote Nzambe nanga merci nzoka na botaka mokile benge koma nzoka nga na botaka lobe eza tourna kokenda kotala nga te kende ka droit tala nga boyini lobi kende eza tourna mona makambo ekomi surie
médecin wana apesinga bakisi na meli basisi bakure nyonso ekondima nini ma likambo oyo po vraiment ndenge nameli bakisi oyo nyonso ti nakomi na etat donc esaka kosampire ezokomaka grave donc namoni kaka fana kende mboka et surtout moi aussi osoka comprendre ma ke ezanga nazobota te eza so plus grave nakomi kokimaki metina bambeto nakomi kokusa même ke eza baréunion misala baproblème misala mais alors que ça donc lokuta nyonso wana vraiment monsieur nayebi te eloko nakosala donc fana sala nyonso vraiment po nakozwa bakisi wana po na traitement nanga et sinon vraiment nakozala nakimia te nakata libota nanga et surtout ezalaki ngambi na bandeki koagresse à tout moment koswanisa ye yo moto obotaka te moto obotaka te et voilà ce que eza nga moto azobota te donc fana sala nyonso vraiment na bana nzambe nyonso balingaka groupe le réveil na Christian Choc en particulier vraiment topesa bino merci na film na biso liboso bawitaki kosomba ya bolandaki ya liboso ezalaki l'ignorance tue sikoyo tokomi na village Tibisi vraiment histoire oyo bino bato bozwi déjà chance ya kosomba bobenga déjà bandeko na bino bopesa bango déjà mwa flash ya histoire mpona village Tibisi bosomba bango eza na histoire moko ya bien ya bien ya bien ya bien ya bien ya bien vraiment nazala mokuse nakokende nazala mokuse nakopresente badédicace nanga na bayebanga baoyo nyonso balingaka Christian Choc na baoyo balingaka groupe le réveil vraiment nakopesa bino lisusu shalom shalom nake na son excellence Emmanuel Songo na kati ya France nake lisusu na longoli vraiment na son excellence Olivier Kamitatu mokonzi ya honnêteté l'empereur révolutionnaire Kisongo na kati ya Montréal na Canada nake na Londres na moni bongo sœur na biso Francine Songo grande sœur propre ya venanga JC Songo nake na Raf na Ottawa na toujours na kati ya Canada Alfred Ndakilipe mokonzi ya Hollande so gagné ba Hollande tout vous comprenez nake na Alphonse Nginabau Alfonso Nginabau toujours na kati ya Mikili na Nathalie Mpungi sœur nanga Nathalie Mpungi mokonza ba vrai chéri nyonso na monde ya dundaka ba antillaise ba américaine ba chinois ya dundaka bango mais sœur nanga mbongo pe le karaboyete soit sala ta jibilo bien soit pension pour na mambo etali mbongo nake na Mos Mosengo nake toujours kana mikili ya mpoto na moni bongo pire vie na biso Crésois Sengo pire vie nga naza mona lisala nazaki voisin na yo na Gemena ve na nga Crésois Sengo na moni bongo de Naponi ni Pemba de Naponi ni Pemba le commet aigle de Paris babi bota déjà ma papu na boni mo pasteur Hippolyte vraiment pasteur Hippolyte ya yo yango wana pasteur Hippolyte Kayembe na kata France salelanga bikamwa pasteur Hippolyte na boni bon Cyprien Mazebo na moni bon Guillaume Vangi grand frère propre Vilma Campos Vilma Plis et Maxime Bwanda maman Nenette Sengele Dodo Pongozi frère doyen d'ayo yangwana ya biso ba frère yangwana frère doyen Edo Aluba album eza moko tozozela na aneo ya frère Patrice Mobiai boyokaki bakolo na bolingo boyokaki banzembo ebele mais siko vraiment abomeli bino album moko ya kitoko nga mona yokaki yango ekomise ngamba mo pa nkolo album yango eza bongo na kombo ya hymne namoni bongo restaurant Jarkata Kin Paris